Ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté, ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Famille bota de mama Belvi Kandi, tango zokota deja yo koma kaka bela na motema, biso tolinga bongo. Bela na motema bandeko nanga ekosala biso malamu, bela na motema, tomata tokita bela na motema. Kande toyebi secrétaire na biso secrétaire général ya Bela Production abotaki. Ebela batu biso nyonso toyebi secrétaire na biso général azalaka bongo Sylvie Eseka, madame Sylvie Eseka. Mwasi atonama na respect. Boyebi eloko na lingelaka pe mingi pa ya poutine de l'écriture Belvi Kandi la patrona. Aza mutu moko apesaka batu ba responsabilité selon ndenge batu bazaleli, selon batu ba se comportaka. Botala kutu comportement ya Sylvie Eseka. Mwasi moko aza na ba discipline. Mwasi moko aza strict na mwa makambo moko songolo pakata. Eza mwa bongo. La famille. En tout cas, quand toza dans la joie, totaki kosala ba sold out na prévente na biso, likolo nango billetterie ezofungwama le 10 juin awa. Et vous allez le 8, je m'excuse, vous allez lundi. Le 8 juin, la famille, ne billetterie na biso eko fongwama. Likolo nango kande to obeta lisolo to ya kolala kola mukaka boy Sylvie Eseka boti. Sylvie Eseka boti bandeko nanga après ma finga oyo bato bayaki ko finga. Après kochola oyo bato ebele bayaki kochola Sylvie Eseka. La famille, boyebi dans la vie réponse ya malamu ngana lobaka toujours ezalaka silence. Yango bomona kata Belvi ye moko ata soki batu baye ko finga ye ndenge ni na réseaux sociaux azwaka monopole ya koya ko répondre batu te. Pas parce que ayebi koloba te, ayebi koloba, mais ayebi ke réponse penza ya makasi. Ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali
evandi. Pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka. Benga Glade Beauty, bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon. En tout cas, benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit oyo eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. La famille kande na obeta lisolo awa kande na bando loba. Le silence est bon. Dans la vie parfois yango na pesaka mingi belle vie kandi ba nini ebele. Ba raison ebele. Pourquoi? Parce que yé na ba situation ebele belle vie a préféré kana ya garder silence. Alingaka te aya ko répondre, a préféré na ye na tambolaka na silence nanga. Po ata soki na ye ko répondre batu bakoyokela nga te. Sylvie oyo bato ebele tomona kitina barando bakomaki kosalela Sylvie. Sylvie abota kasi to mona mwana muke bokende koloba tieno abota kasi to mona. Abota kasi to mona. Ye wana boti. Siko kaba bino bando salela ye rando. Bozonga lisusu koya ko salela ye rando ya ndenge aboti. Boya lisusu koloba tieno abota kiteza ki mwana na yete. Kande bosalelaka Karine Mokonzi awa. Keno aboti te ezalaki mwana na yete akendaki nde ko adopter mwana. Yango poko ya pe koloba na Sylvie. Mwana batu yo wana boti. Dans la vie ngana lobaka toujours kotiela ka batu ba pointe tia virgule et puis oza nani pona ko banda koloba na batu mosusu keno azobota kate oza nani. Soki nzamba pesi yo bana komisaka nzambe. Moi je connais une femme la famille na bete la bino du solo. Eza na mama moko onga na yeba. Mama wana abota ki bana na misatu. Na bana misatu mibale ya mibali moko ya mwasi. Mama wana atangisi bana na ye kelasi kitoko. Bana batangi ba école privée. Basilisi ba classe bana bazui pe misala. Bana bazui misala bazaki bana moko mayele na école bazui misala donc aussi sa classe ka boye bana monika na poto ndenge zalaka. Mwana azui pe musala makamyo surtout OK akomi pe ko sala mwa mbongo malonge ezokotaka. La famille baya kolala ka jour mosusu boye baye kolala mwana liboso abeli. Tango abeli asombeli ye bakisi kande batu basombaka na bandako mwa mike kaka mais mwana situation na ye ezokende ka mabe. Aye kosala nini alobi te na memaka mwana na hôpital. Koya komema mwana na hôpital tango ka memi mwana na hôpital situation ekomi kokende kutu koleka. Koleka na ndenge zalaki. Après aye kozonga na ndako mwana na hôpital abongama ka ndenge zalaka monika appel hôpital babengi ke non yaka na numbangu mwana na yaza na besoin na yo nzoka mwana kufi. Akoma na hôpital boye. Nde baye kokotisa ye na chambre balobi o to lingaki kaka to boyaki to yebisa na téléphone ke mwana na kufi. La famille mama wana lila. Alela neti likambo. Bo sentir penza. De l'autre côté azolela mais ayebi espoir ezali atikale na bana mibale. Baye ko vanda après kaka écart soki ya 4 mois mwana na ya misatu. Alamuki na tongo azalaki kutu fiancé. Basi basolole déjà ba facture makamnyonso. Mwana alamuki na tonga ke musala. Basolole pe na maman na bango bien. Après un moment donné, maman Monica appelle inconnu.
bayebisi balobi no ya na musala mwana no ya kwei mwana deja basi na temps wana deja basi bengisi ambulance ti mama akoma mwana bamimi deja na hôpital bakomi kuna mwana kotaki koma la famille mwana zoloba te eloko te azolia te mama akomi kobondela mama akomi kolila après kaka soki 3 heures de temps mwana akufi mama alelaki na pasi ya mwana na ya liboso mwana asuka pe ya misato ya mwasi akufi baye kovanda après une année mwana na ye ya mibale oyo atikalaki mwana na ye ayaki kokufa na nzela accident azotambola na nzela bayaki kotuta ye na mutuka kaka sur place wana mwana akufaki donc ezalaki kaka misuni na misuni nde etikalaki wana soki okei okotikala kondima te ke no eza mwana ya mama wana eloko kaka ya koreconnaître eza ka bilamba oyo alataki nde okoyeba te sapato oyo la famille mama wana lelo oyo akoma soki 72 ans mama abota bana misato me lelo oyo atikala ata na mwana moko te wana nyonso eza nini eza kaka mateya mpona bandeko na biso mosusu ata soki lelo yo ozwi koya komatela baninga lisusu te ke non parce que nga nazwi nga naza na bambongo nga naza na bandako naza na mituka oleki batu te po osalaka concurrence na mutu te toyeba bato ebele o bazala na bambongo bafongola baentreprise na baentreprise wana ekweyaka na jour moko nga nalobaka toujours soki omoni mwa orgueil ekomi komata yo mpona komonela baninga rappele yo kaka na histoire ya Job ndenge Job azalaki bomengo o Job azalaki nango Job azalaki na bana ebele Job azalaki na vie donc nyonso ekokana nyonso ezalaki akobonga na se ya mokili mais tala ndenge vie ya Job ekomaki déstabiliser bana na ye nyonso bakufi biloko na ye nyonso ekweyaki. Justement pour vous dire que bien sûr tous na ba réseaux sociaux mais epesaka biso monopole ya koyaka kolingaka kofinga eloko oyo koki kopesa mutu te mutu apesaka mabota nga nalobaka toujours ezalaka nzambe ezalaka mutu mokili te mutu mokili ata ba docteur ango ata ti bayaka o nakendeki na hôpital kuna nde basungaki nga na kisi ya kobota ezalaki ka intelligence ya nzambe oyo esalaki ke ba docteur ya hôpital wana na makanisi na bango ba travailler sur kisi ya kobota. Mutu apesaka bana ezalaka nzambe mutu apesaka misala ezalaka nzambe mutu apesaka libala ezalaka nzambe tomonaka bato mosusu soki abali akoti na ndako na ya libala aboti omona kwana ba statif wala kisa bato nyonso mokili ke non la grâce de Dieu m'a localisé. La grâce de Dieu t'a localisé, oui bien sûr, cela ne veut pas dire que non o bando moni la baninga parce que bango babali te yo babali yo non. Mutu na mutu azana tana ye mutu na mutu azalaka na ngonga na ye kande bayebisaka biso ke ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa
produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko